Batuka Afilika repalive monogachet Diditiri Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe. Waneno beso de l'humanité. Modo ya made. Bote bande ko batali ya tamta Congo TV bino bozala toujours branché côté na kolanda kabiso. Merci na ba remarque pe na ba appréciation bozolanda toujours à bozawana pour na kokomela kabiso pour na kobenga biso. Na lobi merci na bino nyonso bozala branché parce que soki bino botala biso te les a vraiment important. Marino Zebo azaka ona pour na kosa bien plaisir azaka na pour na kosa plaisir. Ni to ba kilo to fois to yaki na foyer de maman ya kipese pour na ko découvrir ba orphelin de ba vivra awa. Te kozonga lisusu to kutana responsable o azo gérer bana oyo bazana lisungite lisungi na bango ekoma bango lisungi na bango ekoma yeto ko ba parce que yende mutu azo représenter foyer de maman wana tozana mama Alice Makai o to esa moto tuyambi yo ne mission na biso ya tongo alilo pona ko banda to ko meka ko pesa historique mama lisa me ko pesa e banda ki boni boni pona le lobo wana ko ni ba fela basi ko ba ko merci beaucoup pona ko pesa nga maloba Marina lisolo oyo eza vraiment lisolo ya lai mwani omoni ko réunir batu ezalaka pamba te ma ezalaka eloko nano ezalaka bongonde ma kaniseye ebotani peto semboli yango na bato na yango ezalaki kotala bana mike bazotambola ozomona bango santé malamu te tango kotuna mutuna o biso papa akufa o biso mama akufa o papa mwasi oyo abalaki alingi biso te mama mobali oyo abalaki alingaki biso te tozo vivre ndenge nini toza na koko na biso toza boye par enfin depuis 1993 le 24 mars 1993 tobandaki kosunga bana oyo ndenge tomonani kati na yo esika tosala etape ebele ndenge toza boye ntango tomoni eloko yango tobandi kotuna baparent bisika bana yango bavandaka na bovandaka wabo biso awa tosepelaki tuni avis ya baparent bamususu bakoko na bango est-ce que tokoki kokoma bango po tobanda kosunga bango na kolia balobi problème eza te nde bana wana tobandaki plus ou moins na 80 ans ndenge tomoni mpe moyen financier eza passe tozokende kodimine à présent nous avons 43 malades. Soki baye et que nous autres zongi kolongonu to bimisaka to yambi ba mususu bazala définitif mais le comble année que soki to tiki bango ba zongi so en famille ba mususu ba keko chité de susu ba zongi na mal nutrition et puis to récupérer kaka mais il foyer de maman qui est battu en le lot to mon foyer de maman quelque part vous devez battre et comme ni balé. Ok, merci beaucoup pour vous affaires. Ici, quand vous avez la Kiango, il y a une institution autobénie humaine. Et vous avez que quand vous êtes chez autrui, vous avez nini pour que vous ayez sika pour yomoko ovando tonga. Je pense que les gens ont locataire belé tant que moi misolo pour bazo sika ya kotonga bafanda eza problème. Eza activité moko eza féminine, eza gérée par des femmes. Tout le monde a été parce que nous parlons dans la minute de développement. Mais tika Marina na yebisoto kende na moi oye di muke ndenge centre ngo ils ont fonctionné na ndenge to komi a. Ici et c'est ça déjà 2 ans pratiquement. To sali 2 ans a wandenge bomoni to yaki ko luka esika nini to koki ko installer yango. Ndenge nini bana wana bazwa ka soin faut biso to bien kango soin malgré ça biloko to pesa ka bango mais to sala ka na moyen to zana d'abord ba activité to menaka eza bilanga parce que biloko biso to lesa ka bango ezala kana ngo kaka bilanga pondu madesu nguba wana to lambela ka nduna to luka ka biloko oyo ekoki kotonga nzoto na bango pe ekoki kobatela bango na maladi na yango soja eza na kati
des fois soit tosombi na ntango carence soit tozwi mpe na bilanga mais tomoni production mpe ezotika se kozika marina production tellement ke mabele eza kobalola na production mpe ezokozika nde tokata kaka na bamwa moyen wana 3 jours na semaine baliaka lundi mercredi na vendredi alors tozaka na souci makasi pasi mingi le reste des jours baza epa na bango eloko kolia eza soki badébrouiller bazwi bale soki mpe eza te balali banzala una semaine 3 jours kaka toyokaka pasi mpona koremonte bapoi na bango parce que eza soki otuni ozakikuti tolalaki nzala toliaki kaka nguba mais le problème ane ke tokosenga na koyebisa na bato ete ata para moko akufi moko atikali envi yo papa oyo omoni ke kobala mwasi wana aza na bana zala na affection na bana wana to encadre bango malamu mais susi na biso eza nini toza na makambo mibale ya pasi na bana wana ata balenge mais classe na bango mpe mokie kaka awa tozaka na makoti wana te ya kotangisa bango ifu batanga mais souci mosusu toza nango ndenge bazongaka en famille fale suivi ezala na biso moko peut-être tozala na orphelinat na biso po ete baza kuna tozwa moyen ya kofuta bato oyo bazosala kuna jusque là mwa moke oyo tosalaka po ete bana oyo basungaka bango na kolamba bamama ndenge omonaki bango la fois passé ndenge to bazungu eza na moto donc il faut juste moi fisavo moke kaka po basungama nango eza aide juste topesaka bango mais à la longue soki vraiment ete esimbami na motu moko et d'abord grand merci na baoyo nyonso bayaka mpona lisungi epai na biso wana tokobosa nango te po okomona moto ayeli bino rama tomuson okomona motu mpe ayeli bino mwa 20 000 okomona moto ni ndenge wana tovivaka toza kofonctionne du jour au jour mais tolingi mpe te ete etikala bongo tozolakisa mpe bamama wana olie te topesa bango kaka biloko tolakisa bango ndenge nini bakoki kolesa bana wana nde na mosala ya bilanga comprendre mosala ya bilanga marina banani basalaka bamama wana kaka tozwa bamama ya bana balambaka te ok lokola bakoko wana neti bakoko bakoli boye combien de temps tokomema bango mais tobundaka makasi na mwasi cotisation tokoki koluka esika moko tolue tracteur babaloli bango bakenda ta na kolona mais eza difficulté makasi po tracteur tolue yango pour 1 hectare au moins c'est 200 $. nde mpona komema vraiment esungi ya bana esengeli te ete bana baza na kati kuna mais ozomona te eza bato oyo bazokosala na moke batongi esika ndenge nalobi ekoki mpe makoki emonani bana oyo baza na age scolaire bakoki mpe kokende kelasi bazotanga tellement ke nous sommes formés bamosusu mais tokoki kopesa bango alphabétisation na ndenge na biso mais du moins il faut akende kaka na baekole conventionné atangi azwi bapapier epuis bazopesa mais napeshe baoyo nyonso topesa nano basoin wana bakola esika bakoko bazalaki na mwa makoki ya kotangisa lelo bamosusu baza bashofer bamosusu mpe baza na mikili ya poto bakenda me balia mpe awa na centre bamosusu baza bashofer nampeshe prochainement peut-être nakoki komona na bapoto wana oyo kolakisa lolenge bazalaki lolenge mpe bakomi lelo bagrand garçon bamosusu babebe baya me bakomi bagrand garçon ezosala biso esengo mais esengo na biso eza ke de temps à autre toprofite totinda bango na kelasi po bazala bana susi makasi namoni bobandi construction na bandako bango babanekolola tozosala kaka kokunda totonga mwa biro mwa misala ya mike nano me ndako bango bakozala ezala espace moko mo ya monene ekoki kolupe ata double parcelle soki ezali kuna nde tokoki kotia misala nyonso dalande tatala te espace eza ya moke manso makoki kokosola awa yango dans un premier temps tozokunda kotia babiro na nyonso wana construction mpo tobanda yango eza eloko ya mpasi babriki tobetaki na ndenge na biso moko bamama oyo kaka oyo bankolo bana bakoko wana ya bankolo bana badimoni mabele toluki bato motu na moto aluki mwa quelque chose tofuti bato babetaki ainsi manevre nyonso na esalemi ni ndenge toza kosala
moi mais pour la biso ça ne suffit pas. Il faut tout luka esika oyo bakozala eza un peu ample pour totonga esika oyo bango bakoki kozala. Mais dans tout ça, il faut malembe, mais nous voulons vraiment que ceci, parce que nous sommes en Congo. Merci beaucoup, Balobi Balingi, vraiment, orphelinat, ils ont soutenu, ils ont vraiment, parce que vous voyez, bah, vous fungandez, vous n'avez pas de pouvoir. Vous voyez, il faut que ça va $1,000, on a $200, mais bah, pour le bah, vous pouvez faire son bongo, bah, vous pouvez faire à moi, il faut bato bazoki déjà elon ya kokende liboso bakomi kosalaka montage omalisopeli baolanda biso na elongo bazala mpe na mposa kosi me bamona te baomona lolenge nini bazolanda biso message nini oyo kokopesa baoyo bayokaka motema mawa basona bana oyo banza bakutela bakoyekela bon, merci beaucoup Bayana. Eloko oyo ndenge tolobi eza eloko ya bato ya mitema ya mawa. Si nous avons cette compassion ekosunga vraiment mosala ekeko ndenge olobi yango, il faut esengeli biso nyonso ndenge balobaka mettre la main dans la pâte. Soki tozotia maboko na kati na eloko yango ekoyeba na kotombwana. Susi na biso na ntango oyo rien n'est perdu. Il faut toyeba kotala liboso ko vision oyo toko changer ke totonga orphelinat eza eloko mokili. Gouvernement akoyeba yango. L'État a s'impliqué dans le cadre parce que la population est toujours encadrée. Ceux qui bana bakufi likolo ya malnutrition, la population que ça l'année et qu'on diminue. Mais pour te continuer à garder bateau en bonne santé, la vie humaine est sacrée. Et c'est ce bateau on a bakola, bakoma pe bateau. Peut-être ce sont les futurs ministres, peut-être ce sont nos futurs dirigeants ya ndenge na ndenge. Ngana zo lo baboyi. À travers cette émission, Nzambe asunga et na émission oyo ekende liboso epesa ba impact oyo Nzambe asepela pe population esepela na yango parce que les sungi oyo tant ndenge avuti koloba si nous nous occupons des vulnérables parce comme des orphelins et entre temps na bosanaki ko yebisa yo que nous appelons 5 veuves bazala cannabis o baza déjà na âge à 70 ans. Quand baza baveuve baza pe na kaka ba vulnérable baza pe na posa na lisuli wana tosungaka bango baza 5 papa moko 6e et 5 femmes nde bisungi wana soki ekoki kokomela biso na nzela na émission oyo kaka tokoloba nango bienvenue tokoloba nango grand merci et nalobi lisusu grand merci na héros moko dans l'ombre ayebi na kofongola déjà loboko na ye po ete tosimba makoki oyo esunga biso kosomba ata bavere ya madesu nayebi yango et partout vous êtes place nyonso bozali oyamba bamerci na biso ebele pe oyo mitema nyonso esimbani tolobi ete bienvenue na lisungi na bino Nzambe aleka na kopambola biso pe apambola bino ete mosala oyo ekende ntango nyonso liboso pe émission ekende liboso. Merci à Marina Nzimba. eza na héros moko quelque part tobo otanga kombo asepelaki kosunga bino na eloko oyo moko ya bango na mwa mokie oyo yazwi yango yazwi tolobi tokotikala bongo te po tokomisa yango tina yango comme tu es le rond dans l'ombre, nous te disons grand merci. Nos remerciements touchent vraiment nos cœurs parce que vous êtes là et vous avez compris. L'action que vous avez faite est une action que le Seigneur a vue et sa bénédiction sera abondante en toi et dans toute ta famille. Merci. Merci beaucoup. Merci à grand frère Moko, privé personnel, race béni. Race béni, merci à yo, dans soutien à yo, dans ma pour tam pour motiver et que les choses évoluent. Oumela. Un maman n'a bambote ebele babra ebele na bana nyonso famille mokuba donc bana ko basaki ya bambote tinde bino na bosani te grand frère nanga mususu bienvenue ngangu depuis Belgique
merci na baconseil, merci na basoutien. Ozalaka toujours wana mpona kosoutene biso. Ngai wa bino Marinon Nzebo, la princesse de son roi. Merci na kolanda ngai, merci na kolanda ngai, merci na basoutien. Numéro contact na wana. Ozala mposa soutenir orphelinat oyo ya AFCD. Voilà. Ozala kati ya kipesi. Voilà, numéro contact maman na suka opesa numéro contact na ye. Soki bolingi kobenga ngai te, ozi numéro o maman zo pesa maman numéro contact 089 85 35 007 089 00243. Ok, merci beaucoup pour tout le yambango d'ici à vous. La Monica a on a RDC 00243 et 89 85 35 007. Soit si on compte la mission la même, adresse là Alice Makai à minuscule @gmail.com. Merci beaucoup pour contact union. Ce sont des combien de numéros ils ont noté. Combien de numéros maman fait si vous besoin ba en chair et en os. Si vous combien de numéros nanga, vous ba keli sungi na bino e koma. Pour toi na pour ça souci ya ba ko au ba ma ba e comme munene. Un jour to royal tu to bi ah c'est mission to sala qui et c'est que ba soutenir ba ko ça que le ko Notre adresse, nous sommes au quartier 4 de Kimpese sur avenue Longwa numéro 5. Moi Yasuka, nos encouragements pour ça. Nous salons sur autre sala. Au Marina, Salango Malam, allez de l'avant, que le Seigneur vous bénisse et que tombe l'effet, nous sommes de plus en plus, pas seulement notre association, mais aussi nous sommes réalisés. Prenons ça à cœur et soutenons-nous main dans la main, nous allons progresser. C'est entre nous. Félicitations et grand merci. Merci beaucoup, merci à mon papa chéri, papa de mon chéri, ma petite soeur chérie, merci à vous qui était bon juste pour suivre cette émission. On a une émission. Bye. Mwana bakoko, mwana kulima, yetungu yaka. Sante, mwana bakoko, mwana kulima, yetungu yaka. Sante, galanda, yetungu yaka. Sante, galanda. Mwana bakoko, mwana kulima, yetungu yaka. Sante, galanda. Nge mama bakilite mwana. Mwana na biso oyo toa komona aza na 4 ans mais ayaki na centre na biso Joyce ayaki na centre na biso sanke avanda akoka kosimba ta kopo amelati mais à présent azovanda akoki koseka obengi akoki koyoka e loboko oyo yango ezokolinga loboko oyo nde eza nano na bulembu moyen etombwa na eza te mais tangu nyonso tozosunga sipa na bilei parce que eza susu na étape lisusu il faut traitement quand même ezala mpona koprendre bango mpe lisusu en charge ya traitement na bango eza moins difficile donc tango bayaka wana il faut baconsultation ezala parce que bayaka des fois mabumu ya mvimbi nde mosusu poso ezolongwa e nyonso wana mpona koencadre yango il faut bamoyen ezala po tokoka kotia bango sur traitement médical. Mais dans un premier temps, tout le monde qui est bango nyonso mwa mike wana toko somba ba permifiche toko somba mwa ba malaria et ndenge mwa biso to musala mwana na biso oyo toa komona aza na 4 ans mais ayaki na centre na biso Joyce ayaki na centre na biso sanke avanda akoka kosimba ta kopo amelati mais à présent azovanda akoki koseka obengi akoki koyoka
et loboko oyo yango ezokolia loboko oyo nde eza nano na bulembu moyen etombwa na eza te mais ntango nyonso tozosunga sipa na bilei parce que eza susu na étape mosusu il faut traitement quand même ezala mpona koprendre bango mpe lisusu en charge ya traitement na bango eza moins difficile donc ntango bayaka wana il faut baconsultation ezala parce que bayaka des fois mabumu ya mobimbi le mosusu poso ezolongwa e nyonso wana mpona koencadre yango il faut bamoyen ezala po tokoka kotia bango sur traitement médical. Mais dans un premier temps, tout le monde qui est bango nyonso mwa mike wana toko somba ba permifige toko somba mwa ba malaria et ndenge wana toko musala mwana oyo azalaka na bapota tozalaka 5 mois na hôpital tozalaka 5 mois na hôpital mwana azomela te azotala te azolamuka te azosala nini te tozali kotala kaka tosala ndenge nini sikoyo nga nawutaka na lukala na ye mwana oyo likambo nini akomi boye na hôpital se tobimi mama mwana kila yo kaka ale luenda kulupitala vele kulupitala bizi di baba atukatuka nani bilumbu bina vraiment mbweni mwana sandili weti bwanda weti dia badi kidi ngoluma bantoto bwendi antuka ngeti yangalala ngeti yangalala mudiambu diodo bika nzambi kabasaku muna mama Alice mbongo zozo zitukanga wabantu bobo beti zofila nzambi kabasaku muna kabatula koko mpasi basala zozo zikondolo yawo Katuka Afilika reparive monogachet Iditilira Kinshasa Yeah Izolele vovako untudila efe Wane